Yaya na yebisa kibino. Bomona ki agitation zalaki makasi na marché central. OK. Ida pesi viva. Viva. Toza bana maye. Agitation zalaki trop na marché central Ngobila. Ngobila bafu. Ngobila sali ba agitation atumbi biloko ba mama, atumbi biloko kolia, atumbi ba kabelo. Ayibi mbongo ba mama, ayibi ba chenette. Po peuple asilika. Peuple atomboka. Po biso na Kinshasa bakata katanga bazate. Vrai ou faux? Vrai. Balobi soulever peuple. Ngobila abotoli ba mama biloko. Ngobila ayibi biloko ba mama. Ngobila abebisi makambo. Sikoyo lelo to comprendre te pasi makasi. Il a pas viva. Il faut tous dans la sécurité. Lui c'est le colon lui. Merci. Kimezala. Abakozala kuna to kochaba musukuna. Oza sécurité na biso. Poto yoki balobi il faut to éliminer petit wana Gilles. Mais est-ce que baza banzambe? Il a pas viva. Viva. Zambe na no lobite. Babengi nga na butu. Ba général mi batela petit. Ozana moto ko sakana te. Bango bato FCC mi batela petit. Mais natambola kana police te. Natambola kana Yesu Masia. Elonga na nga za Yesu Masia. Muntu munkila ko batela yo. Mais soki nzamba lobite ba ko bare yo. Mais biso to lobi mabunda kei. To lobi batiringa na imilite parlementaire. Tolobi nani ilunga ilukamba bibo tu. Tolobi tambo mwamba bibo tu. Tolobi tunda kasende yemel bibo tu. Tolobi nani Roser malonga na sakata bibo tu. Tolobi les deux juges tokoyana bofanda biso peuple congolais tokokende tokoapplaudir muko antombo bibo tu. Toya boy comment il fatigué. Papa n'a pas déposé lettre. T'as la lettre place Zalaki. Tanga. Tanga yobo. Montozo tanga poison. Il devait se vivre. Pourquoi on tombe le simba taïebo yale 100 mètres. Yaya, geste barrière. Nayango, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Muko Antombolo, moi Mai, Wakaninda. Le grand Mukish. Le grand visionnaire, le Cassandre, double brassard. Et l'on a fait. Et ce qui n'a le bibo, maman, au collègue que logo, on a poté ningani. Mozana moto, c'est maman, Mozana moto. Voilà. Voilà. Nango to le bibo, lobby va inaugurer 330 bus. Samedi 330 bis. Alors tozo senga na muko antombolo mo mai wakaninda 20 bis ezana na changu. OK. Ezamuke. Bino balingi combien? 50. Bon. Ba tozo tunende peuple. Bolingi na changu batela bango combien? 50. OK. Muko antombolo ne tozolo babozi. Azolanda sango Congo. Azakanango. Muko antombolo mo mai. Peuple congolais, balobi tchana changu 50. C'est 60. Tolobi boye, boyo kabiso. Basi batie. Mais oza trop chaîne na nganga pe na bandi ko sala. Ida base viva. Oza sans formalité. Oza batu mubatie mais batu ozolanda te. Bazo c'est la Gilles ala bana moko na ye. Eza bongo te. Boyo. Peuple andalanda kande biso. Batie 50 bis na changu. Na yango biso bana changu. Bana kingasani ya suka. Bana mikondo, bana maluku, tozengi 500 francs. Bibwa, kolongwa kuna 10 500 francs. Eza kitoko te. Muko antombolo, soko tchenga DG. Na koyebisa yo, synonyme ya le peuple d'abord. Et le binini.
kolongwa suka tiawa 500 francs. Bacha kolongwa zandu ti pen ou bien matadi kibala 500 francs. Bacha zandu mbudi 500 francs. Soko tieli biso kolongwa awa ti camping. C'est le mbao tina seko matana camping 500 francs. Kolongwa awa ti kasangulu 500 francs. Kolongwa awa ti campis na ba étudiant tiela bango 20. Ba étudiant tiela bango 20. Ko ba étudiant ba bundi bitumba guerre 45. Vrai ou faux? 40 à 45. Lelo na so mona bilongia bato belé baye bato tunanga président wapi carte yo mutu akalokosenga carte ndengwana yako landa ngai biso toyebi ke carte za ilokiranga ida basi liba atana zile lote lobi président ko pesa ngai mais soko moni kaka mutu nasana 5000 carte na carte 1000 francs siko yo so landa ngai nasana $20 carte oza biso lume oye koya yango tolobi boye oyo nyonso kopirate lisusu carte te bato nyonso bazoyoka soki tokoimprime mosusu mpo namoni 3-4 personnes bazopropose nga $20 carte oyo topesi 1000 francs oza ya biso oza mbololo na boyo yango soko moni na beti boye yo moko place ozali azaka nde boye président nazangi carte pesa ngai naza na $20 yo oza ya biso te oza mbolombo ororo et puis $20 na yo ya poison na boyi tolobi boy peuple congolais demande à Fati Beto, Fati Big Rouge, Fati Kembo na yawe. Alléluia. Amen. De soutenir les combattants en leur donnant le travail. Babi Siangwana. Tia biso ba rester. Tia biso ba chauffeur, ba contrôleur, hein, ba loqueur. Na bandela. Bandela. Yaya. Biso tolobaka makambo ezo utana mutema na ngai. Ezata ki États-Unis azoya na ba hélicoptère Richard de le commandant au centre Atlantique. Te tozo conserver pour toloba makambo Kinshasa. Tolobi boy. Peuple congolais demande à Fati Beto, Fati Big Rouge, Kembo na yawe. Alléluia. Amen. Peuple au Seigneur. Peuple demande de soutenir les combattants. Ba soutenir ba combattants. Bo pesa bango bo. Toboy na biso koya na oya. Toboy na biso ba bureau. Ba bureau poison. Ya. Ba bureau poison. Ata obenge na bureau na koya te. Ngela kozala ka debout ambulant. Sur terrain. Ce qu'on a dit, comment na boy. Na ba na ko travailler le collège la lingue. Debout. Tenga shikat. Kendo kanga batuna OVD na KI. Kendo kanga batuna Onatra na KI. Kendo kanga batuna DGI na KI. Lisu likola li? Ya lisu. Tolobi boye. Ceux qui bopesi ba combattant. Ba combattant ba bundi makasi. Ce qui problème besoin de tola takabaga, vrai ou faux? Vrai. Ce qui problème besoin de tola tiba polo. Toke ko vanda la palais du peuple ti 5 heures. Oya bi ke na ya bisabilo likambo moko. Ida pesi viva. Viva. Et soit kanga makasi. Jour moko na lati polo ya Jamari Kabunda 3600 giga. 4 jours ya ngol. Ba jour nan publicité na zola mko na ngona na zolata. Oyebi ke chaque jour kana polo wana na ye na ndaku yoka oyo kabia kimyeza na ye na ndaku na lati kana polo Jamari Kabunda 3600 shika masina ngalo bya longa kuna eloko yango nino lo kaka chaque jour Monso timbelia. Il a fait de viva. N'a répété. Ça y est. Chaque jour. Ceux qui kaka la kisi Jamari Kabunda. Na zaka lokona na kufo. 700 giga. Mulonda. Chuma. Ah, na bimili banda na kota na polo na na bimili banda na kota na polo. Oyebi ke mwasi
azotalatala ngai azodongola ngai tina biso liloko apampamba wana kaka bobo alobi yo nakobenga na yo awa okende mpa na bino oyebi teke mbongo oliaka eza Jean-Marc estce Jean-Marc opesaka nga mbongo me nazosotoleba mwa nalobi boye nazoloba verité kala kokende pa Jean-Marc naye kotelema na porte te naliaka mbongo na ye te lelo ayoka ngai depuis nasalaka mobilisation makasi ti ke bano abukani babetanga bachaine et pas fort du progrès balobi oza kabundiste chaine ya monene na mokongo nga nalobi nakokufa mpona bandani mobimba yebi ka kabunda me nakendaka epa kabunda te naliaka mbongo na ye te sikoyo mwasi akomi kodongola ngai longwa kabunda ngo opesaka nini nga na biyo keba na yo basemuli ozotyela ndako ozopesa kabunda kasi kabunda opesaka nga mbongo nakoteyeli ye vrai ou faux ezaka bongo message ele idapesiva nalobi boye legamuki kinya message eselaki papa asa yoki aza papa na nga ayebi nini akosala la révolution française de 1889 1789 la révolution française nakoyebisa bino eyaki mpona nini. La révolution française était venue pour chasser les prêtres catholiques. Nous avons répété en haut. Nous sommes grand professeur d'histoire, 6e des humanités. La révolution française, aucun de vos étudiants, était venue pour chasser les prêtres catholiques. En 1789, pour Nanini, les catholiques ont fait ma mafia, pour le Congo. Catholique ayaki awolobi na ye pona kosunga ba pauvre, vrai ou faux? Vrai. Na ye pona ba caritas, vrai ou faux? Vrai. Siko comment catholique oya Congo avec ambongo muyibi. Ambongo abundisi gratuité. Maintenant ambongo na église na Lubumbashi asali message boyoka. Alors nazo senga bakanga ambongo de lumière asali message oyo libola ndanga bien na kati ya église ayebisi batu des ans bo souffrir mingi boza na or boza na diamant boza na étain boza na ognani na sengi bo telema siko des ans 18 ans basala ni 18 ans oyo bawanda bo souffrir basala ni et puis yoka muyibi ayibi papa Tito ayibi yo ya bana mais yo ke ko sala messe na Lubumbashi bo libérer Kameri c'est-à-dire on veut faire ambongo muyibi ya soki bozo respecter ambongo muyibi ok nazo kinya pap awa mambo inakuwa nguvu. Ambongo anatosha bakata katanga jana bakata katanga bana kwa mumanchipisha bana kwa mu Kenya mushituru bayebele na 4h du matin katanga ni yetu katanga ni yetu katanga ni yako est-ce que katanga za yo mais oyebi histoire te. L'Empire Rouba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille, Louenji. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Chibinda, qui a porté l'organisation de Luba Chelunda. Tolobi boye yo mutu zolo katanga ni yetu katanga za yote za Kongo Mobimba. L'Empire Louba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire
qui a groupé plusieurs villages. Congolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille, Louenj. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenj. Louenj s'est marié à Ilunga Tibinda, qui a porté l'organisation de Luba Chelunda. Merci, le grand professeur. Alors, nous sommes des oiseaux de même plumage. C'est ça, Bandeko. Pourquoi tu vois yo, Ambongo, Ozolo Bake, Totelema, Tokatekatong, Ambrier, Ambongo, Bobet ici, Batu Fimbu Awa, Natel Siripes, Batu Balie, Communion Nanguba, Bofingi Kabila, Logore, Bofingi Kabila médiocre, Bolobi qui est toqué pour soigner l'océan Atlantique na Moulangi, Boena Ibanda. Si comme ils sont au Kangi Kabila, les lobes bandits qui passent la Moulangi, Bob et Mr. Kabila, les sous. Comment ils côté tous autres qui Nabino, tous autres qui le Kolango est Moulunda. Merci beaucoup. Merci. Ils sont comme une canne, sérieusement. Ton bouc avec l'église catholique. Et tu qu'est-ce qu'on fait, mais bishop peuple, tu t'as chargé dans Bango. Donc tu m'as l'église ignore tout. Alors que l'église catholique existe sous tes noms. Ça va penser. Tu es un avertissement. Message la Belgique Belgique bando. Est-ce que biso to bengi binoa? Au côté la Congo na fait. La fenêtre. C'est que nous voulons parler que la Belgique au côté la biso la fait. La fenêtre. Yango ko kisami. Biso to zama partenaire direct des États-Unis d'Amérique. To zama partenaire direct il y a Israël, tous les partenaires Allemagne, tous les partenaires France, Belgique, Cambodge, Mouké, les Zoliens pour l'aéroport, Bami Minene, d'ailleurs, tous les Tina na binoté, bino boyeba ke boboma ki Lumumba. Soki botindi lino tokopeta bino mabe. Lumbe. Botindi la biso kori ya Lumumba mobimba. Boboma ki Lumumba soki na moni kaka lino tokokota na ambassade. Komona kopeta ba ambassade no za Belgique frère. Ni tozana lino. Tozana lino tokosala ngoni. Yaka na Lumumba mobimba. Azala vivant. Kaka ba bêtise bino bobomi Lumumba. Bozo continuer sous. Yango to lobi boy. Bino Belgique. Wala kina catholique. Bozongi ndenge nini botiki catholique. Bozo na catholique na bino. Biso to komi ba église noire. To komi église ya papa Mukuna. Na kosambela na aseka na za libre. Nakosambela epa kabunju aliasa na za libre. Nakosambela epa kutina na za libre. Nakosambela na nzambe malamu. On est dans l'église ya biso ba congolais 100%. Nakosambela epa ba kimbangiste. Parce que le grand visionnaire est papa Kimbangu. Oya tambola kimba kolongulu. Oya liputa. Oba belge ba simba. 25 coton, va fongola, va te la souka moi trouver mon bal. Premier miracle, va échouer. Belge. Et l'homme koye bangai. Madame Bessouda, balongoli mouyi. Kabila. Motia Kabila. Ali mbongo atro balongoli batie soki Madame Karine. Ou bien Monsieur Karine. Batie balobi azaki avocat Jean-Pierre Bemba. Bacheye, place kitoko, mubali Karine wana, asoya. Yango boyoki, depuis lobby, bakata katanga, batimi ebele, balebi, tezo vote la mboka. Merci na FARDC. Hello maga. Eya, FARDC, umunia, muntu azoki na munduki, liboko moko. Soka sori kabo. Ba.
Bakube leta maboko yaya lobi namoni ona kana nakoli na Lubumbashi, nakoli na Kolwezi, nakoli na Kakanda, nakoli na Kambovu, nakoli na Shituru. Alors nazomona sikoyeri bakoti 4h du matin, maman on a un lobby, si là on tokofi bakoti. Avec maman, c'est là la Kinya. Fort de ce logo maka, ya makasi. Nazomona fort de ça kimina mundu kibo. Akomi yaza lokola wana. Abeti boba, abeti boba. Nabi naki lamba na rouge. Bango nzo basi. Bobete la ngape ya bongo. Yaya, bakufia be. Ebele. Que son âme repose en désordre. Et puis tu as binoté. Auquel il fait. Bino bolingi guerre kota, mais tu as vu bino guerre kota te. Mko antombolo mo maya akosala 100 ans. Akosala remise et reprise na Jésus de Nazareth. Toko so mboka to pesi na mukolo mboka na Isa Jésus. Po biso to kotika te. Ngana na sombi lupango te na tika. Posa malade. Ce qui fait les tickets, on a récupéré. Il te pèse. On a ticket aller, Neville a récupéré. On a ticket Tiens Merci a récupéré. On a ticket chinois a récupéré. Pasteur Guillet a récupéré. Toko banda ko kindika kandengo wana. Fayulu te. Sénégalais. Olo bisambo. Yaya boyoka. Kamere. Le loba le procès na yeti. Mais à un modèle de démocratie, il y a état de droit. Papa Tito aiba ke yaba. Papa Tito to kotika yete. Atena yoki oya ba bi kotika ye. Ngana ko chapa reja makasa ba combattant. To kozongi na prison. Na prison. Na zo répéter ango. Ata na oya ba conseil nyos ba oya pata punyo ba zo chapa maboko na poche. Chef de l'État zone ba yo zo chapa maboko na poche. Muluba moko ba mulia azia ka ponde belé. Ding. Nyambua. Lumbe. Wete. Oliembua kayembe oliembua. Obakisi na soupe na mwamba. Allez, OK. Chef wazo sala makambo yo seli boko na poche. Kaba na yo kayembe mpoli. Il ne fait pas. Kamere ne peut pas quitter la prison. Il est notre modèle, notre échantillon d'état de droit en RDC. Il a poisonné plusieurs personnes à la présidence. Vrai ou faux? Oui. 24 personnes. Bateau, nous avons coupé la présidence Kamere. Ceux qui sont de Mouto et Sirto Bandi, il y a papa Gérard Moulou. Kamere, Gérard Moulou. Tokoli misoni papa na yo kobiye. Maître Mukendo bomiye. Le bâtonnier, yonde mutobomiye. Maître Mukendo bomiye. Siko tokotika ndenge nini? Obomi papa Jisiang. Papa Jisiang. Lelo mignolo selibumu. Mignolo ndenga liboso. Ceux qui ont dit que ça ne va pas, bêtamo. Viva. Procès Chebea. Et bandit. Aux alliés qui mettaient le Moura, le Chikata, JR. Au bazar Kachine, télécommandé au Océan Atlantique. Bazar déjà 5 mètres. Nabutu Walobi, Bazingi y est déjà. C'est-à-dire, si tu commences à 7 heures, Mukama, Bazo Kanga John Numbi. Bakoyena Awa. Elle va continuer à faire question à l'Iboso. Boyoki, John Numbi, Bazo Kangaye. Pour Bakangi déjà Djadija. Bazan Andolo. La concession à Djadija. Déplace Bakundaki. Chauffeur à Chebea Bazana. Les gens déjà c'est les gens encerclés de preuves tangibles. Awa kala kalao les États-Unis, l'objet à Bengingai. Yewa Nazoya, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo. Sécuriser si vous kala kalao. Pesa ba billet, biloko nyonso akita. Kala kalao, nde muto simba ki bilamba. Ya makila sana bilamba makila na maboko. Ya Chebea. Azolinga koyesu ko témoigner. Ye na Milambwe
bilango aza na Sénégal azozwa vol akita tosengi batia procès na stade de Martyrs leuko yaya bisi kota ya komema bato ti kotoyi viva etali biso te ata ye kotika marchandise ye komema bato Kalala, ancien chauffeur, Kalala Kalao, ancien chauffeur de Moukalai. Bientôt à Kinshasa, l'heure est grave, l'heure a sonné. Kabila doit nous dire pourquoi il avait tué Chebeya. Oui. Monsieur Kabila doit nous dire pourquoi il avait tué Chebeya. C'est la voiture de Masola. Et ça qui est la voiture Mazda. La voiture Mazda, de place Bakata qui est Moutou. Encheminé dans la concession de Djadidja na Kasangulu. Aotolobi, Éthiopien, Lobi Basepeli, très content du président. Il ne doit pas couper les relations, Nous allons renforcer le lien d'amitié. Les Éthiopiens recevront le cours d'eau au fleuve Congo. Il est bien viva. Viva. Éthiopien va se faire un abisso. Bino bozoyeba te na fleuve Congo siko balobi mukonzi yo lokolo komi mukonzi ya africaine kopesa siko biso mai bien tobanda kozwa siko pesa biso officiellement Kabila banda kopesa bango ya moyibi lelo siko bazoya kosigner contrat relation contre ça état contre état bazwaka mai siko mai oyo bachadi bazozwa oyo baethiopien bazomela me biso tozolamuka sango sokola mai DG Bokeba Régis des Okeba Tala etikali muke tokozwa bakamio bafulu oya nyei wana toke kobakela bango na babi tokopesa moto tozuba tank oya minene wana toke kobakela bango bafulu bakota eni bazokota bango mpe bakende kosokola mai mpo bazosala yango na nko na kure eza ya biso inga monde mobimba bazotravaye na inga na biso pourquoi na zongo site de Katende pourquoi tozozanga mai boyebi ke patron moko ya munene kombo na Odi Kafuba na Paris alobi na koti na makambo yango jure Odi Kafuba alobi je suis l'actionnaire ya monde mobimba mais na koti na komi actionnaire na yo na mosala ozosala Odi Kafuba merci Shikito Mushashino akoti na makambo yango alobi na longwe na bashibe na bawera Shikito Mushashino akoti na makambo yango Mila Kashito mwana Masina yepe grand prêtre Mila Kashito mwana Masina akoti na makambo yango yeza na Afrique du Sud ba George Maria na France bakoti na makambo yango bana poto balobi te totiki distraction tokoti to soutenir mboka balobi bazozwa bambongo na bango bazote na OVD lokolo yo komi coordonnateur ya OVD tozozwa bambongo tozopesa na papa Ntumba Tikela projet Chile merci beta maboko merci projet Chile mais yango projet Chile bazozwa bambongo bazotia tokokombola nzela nyonso tolingi komona sachet te tolingi komona bidon te d'ailleurs bazokanga société ozosala babidon na basachet tokanga bapetit peuple te tokanga baentreprise wana vrai ou faux il faut kokombola parce que tokomi capitale ya Afrique mobimba boyebi nani lelo président ya Union africaine ya FIFA azokita soki mandashi azoya lelo nalandi yango président africaine ya FIFA mokonzi atuni ye yoka soki oyebaki te ya FIFA nga natangi FIFA basololaki na mokonzi na audio alobi mpo na nini Afrique mpo na nini Afrique baekipe ekendaka moke bino bamindele bozaka ebele betele mokonzi omona mabeko mukontombola ayebi nyo alobi pourquoi baekipe ya Afrique abandi deja mosala atuni bango pourquoi na mondial baekipe Afrique ekendaka moke mibale misato na bino bozaka ebele alobi mokonzi
otuninga question makasi mais na konsola na ojo te ifo na Kinshasa lelo azoya farafa tolobi boye nakutana na bato na mokili me soki okutani na Jules Kalubi polele po tobetela ye dabo mabo makasi encourage nakoloba na ntongo ya lelo na introduction boye lelo eza mokolo munene na sens nini lelo eza le 15 février 2021 jour pour jour depuis 1982 IDPS ekokisi lelo combien 39 ans d'âge 39 ans d'anniversaire tobetela bapère fondateur ya IDPS maboko makasi nazopesa merci nazopesa bino mbote parlement debout sans formule là oui. IDPS viva viva vous avez un grand leader le futur député provincial ya Bandal ya 2025 tobetele maboko makasi je pense que président Jules qui est le coordonnateur en charge de stratégie merci parce que moto pona ba stratégie Jules Kalubi ate kitoko kitunga tobetela listo maboko makasi je pense que le coordonnateur en charge de stratégie, Gilles, a outil kolobela bino a sur le plan politique. Il dépasse viva. Viva. Lelo na kolobela sur le plan économique et financier. Il dépasse viva. Viva. Depuis le 24 janvier 2019, notre président, Otolinga Kambingi, comme on a fait béton, 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 il dépasse viva. Viva. Tango Fati Béton, Zamba pèse pouvoir, parce que pouvoir a Fati Béton et outil na maboko ya Nzambe. Et outil na maboko ya Mutute. Moto ba benga ki patin. Placebo. Marionnette. Kingandi. Il dépasse viva. Viva. Tel père, tel fils. Le président Etienne Tshisekedi, notre mentor, a combattu plusieurs années pour l'état des droits et contre la lutte contre la corruption. Il n'est pas suivant. Tango Fati Béton Aigle a eu pouvoir. Ayambi Bisso, le 9 mars 2019, na Chapiteau, Ayambi Bisso Boye, na vision na Fati, le fils de Tchèque de Wamulumba. B50D. Vision na Zaboye, la lutte contre la pauvreté et puis la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Il dépasse viva. Viva. Alors, je suis à la recherche d'un oiseau rare. Je suis à la recherche d'un vertébré. Il dépasse viva. Viva. Il dépasse viva. Viva. De mon corps, je vais encore faire quelque chose. Il dépasse viva. Viva. Alors, je suis à la recherche d'un homme, d'un oiseau rare, d'un vertébré, afin d'appeler ça y est, inspection générale de finances. Atali. Lokola Zamon Azam. Atali. Lokola Bible lobby que est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de Bethléem? Est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de Fati Béton? Il dépasse viva. Viva. Na Koluka, l'oiseau rare, le vertébré, Fati Béton. Béton. Fati Béton. Béton. Aigle. Quatrième torobi aigle. Fati Béton. Béton. Trois. Béton, 4 aigles. Fatima! Béton! Aigle, Zanyama, Oya, Mona, Musika! C'est pourquoi ton petit combat Nini, il y a aigle. Na
koluka moto akoki kopesa ye inspection générale de finances afin d'accomplir la lutte contre la corruption. Aluki na bakomini nyonso tu atie kokutana na ye na komi na matete. Komi na matete oyo babengaka komi na bandini ya bavoyou. Oyo Bible elobi, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de ma tête? Ce matin, nous citons ce fils de l'homme, cet technocrate, ce gendarme financier de Félix Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fatih Béton Aigle. Nous avons cité Jules Alinguetti. Merci. Il n'est pas vivant. Jules Alinguetti, le petit frère de notre grand frère Yamatete, et Dingwe, il n'est pas vivant. Moi, Nakweng. Est-ce que la matete mona maël azali? Oui, la tongo lelo tolobi azali. Comme on a Jules Alinguetti. Osaka Betionini, Fimbo. C'est cet homme aujourd'hui qui fait la fierté, l'homme de confiance de Fatih Béton. À l'habit 2021, pour l'inspection générale de finances, c'est l'année de patrouillage de recettes afin que la vision du chef de l'État soit accomplie. Il n'est pas vivant. La vision du chef de l'État, c'est celle-ci. La lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté. Bas jeunes, bas parlementaires debout, peuple congolais, bas Zouanini, Moussala. Merci. Mais, Toyebi Moutoumoko, Oya Gérard Kimboka Oyo, des points d'indépendance, notre premier ministre à mon côté, à cela plus de 2 ans. Mais nous avons eu un premier ministre, sénateur aujourd'hui, à la personne de Matata Pogne, qui à l'époque est ministre, en même temps ministre de Finances. Il dépêche, viva! Viva! Il dépêche, viva! Viva! Il dépêche, viva! Ces messieurs-là, à cause de qui sont peuple congolais, na makambo na ye ya macroéconomique. Il dépêche, viva! Viva! Moto Oyo a initié projet Bukangalonge, plus de 285 millions de dollars. Il dépêche, viva! Viva! Tango Jules Alinguetti. La police financière de Fatih Béton, le gendarme financier, celui qu'on appelle affectueusement l'inspecteur Derrick. Voyez Derrick, film Derrick Oyo. Tango total qui m'a mis, Mickey. Bobanda collecteur RTC. Télévision noire et blanc. Otobanda ouvert la télévision Yakouni. Il n'est pas vivant. Ce fils ici que j'aime beaucoup. Jules Alinguetti, l'homme de confiance de Fatih Béton. Fatih Béton. Fatih Béton. Matata croyait c'était le plus intelligent. Matata a eu 280 millions de dollars à cotiser dans le projet Bukangalonge. De la poudre aux yeux, il n'est pas vivant. Matata a eu 42 millions de dollars à cotiser dans le bâtiment soi-disant intelligent. Mais ce matin, nous n'allons pas parler du bâtiment intelligent. Ce matin, nous parlons du Bukangalonge. L'homme qui fait peur à Matata. L'homme qui fait peur aux détourneurs de la République. Jules Alinguetti. Il dépêche Kay, moi, la maman. Yamatete, il dépêche vivant. Jules est en train de faire un bon travail. L'inspecteur Baké a approché à Bukangalonge. Ils se sont rendus compte que les 280 millions de dollars que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Stone,
l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne. Tila Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso. Et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé d'un store et Zalika Kamoko. Le sérieux. À quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Oh, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh, yes. Mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oui, à poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Il va produit alimentaire. Oui, à Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.